Ça fait un grand plaisir encore pour la bonne année, la 16e Sainte-Seine na Libota Matad. 16e, c'est vrai que le nombre de s'accroît toujours par rapport à l'année antérieure. Parce que on a vu à la première Sainte-Seine et Matadi na Sapou. C'était fantastique, 80 personnes. Pessi Kamoko, c'est impossible à supporter. Na libota Sapou. Kapou, hein? Na Kapou. Place beaucoup compliqué. Peut-être que mais l'église est à Boy, l'église à Boy, Kolabi, et qu'on appelle libota Munen. Babi, Matadi, Batamatadi, baza compliqué. Babi, Bapona Miatata, baza Inakata Matadi. Lolo et la madatata et botimbouma lilo baizo koba be koba bon lilo bandeng zarma lukuta tam suma ba aventure hein tam suma ba qui c'est lequel hein ou bien magie hein peut-être peu misala kindok non vous avez pas fanatique vous pouvez pas discerner les choses hein. Amen, bandekuna Kristo. Comment on a dit le Banamatadi ezalaka plaisir makas. Pe li lobeyi kan nagata Congo central mobimba. Vraiment notre disposition ya mitema na bino ndandeki bozo se donner corps et âme bozo lembate bozo se fatiguer se dire Kolo bake boza ba infatigable parce que bobangi ata mwamoi mukezo lekate me kola pesi kimia ame libota kola pambola libota bumba matadi e Congo central mobimba e ba autorité penyo se lokola ndenge ba pesi autorisation to célébrer Sainte-Seine na dama amen kola pambola ba obisira nyoso bazali ben que tumulte mukezali ben que batamukili o bayinia libota bayinia mboka na bino bazaka toujours aux aguets. Peut-être on en parlera plus tard. Sinon c'est la catastrophe un jour dans le Congo central mais gloire à Dieu que la pambola va conscient mboka ba lutter pour qui m'y a toujours été en attendant baya mboka ndege zana Congo central ndege zana Kinshasa et comme appena est ndege moko kimie zala parce que libota est bazole la makash poto koma kuna mais opportunité pesa mina nteme bino to mona ka tout le temps mais bande kwa est ba olela ba benga tina téléphone mais prophète ya aona est quand on devrait déjà aller comme sous ça des gens tout ça la ya wa te toke na batwa est oui bino bomoni botondi hein. C'est chaque année tout le monde naka. Mais par contre, tu kenan na bago mate na Nord Kivu, na Sud Kivu, na Kisanga de manière oui, nante. Alors vous savez fort pour étant le moment qui me ingela parce que qui m'a paix et ce monde na paix awate. Ndenge boti bakulu na paix awana matade ndenge bota paix phénomène musus. Mais ko la chaka le boko. Attendez le boko ne pour à dégager mbonge nyose mona naka mbonge zo mona tout le temps parce que je voyais que des tourbillons à 3 reprises tourbillon m'avait visité bino c'est pas du tout bien mais tu comprendre bah il va comprendre amen libota pourquoi vous êtes dans le pont ni na iloba c'est parce que bisika nyose ba yaki croyant que ba kwa no c'est bonne nouvelle. Mais ce n'était pas la bonne nouvelle. Croyant qu'il y a un message divin, mais ce n'était pas un message divin. Mais c'est un message terrestre. Message terrestre, et que samboli ma motote, que s'appelle bon na motote. Message terrestre, et que s'appelle zot, et que sauver zot. Mais âme, et on s'est retrouvé. C'est à tel point Christ a désigné et pas na tata yemoko.
Parce que quand on n'a qu'un message terrestre, tant qu'on a un message charnel, et qu'on oublie que ça va mourir à mototer. C'est à tel point vous vivez dans la difficulté, vous vivez dans problème sur problème. Le message terrestre, message mondain, qui ne venait pas du ciel. Alors l'homme était dans les tourments et il vivait toujours dans les désespoirs. Vivre toujours dans angoisse. Angoisse en quelque sorte. Aux autres semblent là, mon dirait aux autres semblent là. Aux autres qu'une église, mon dirait aux autres qu'une église. Et bien, il parvenait tout le temps à comprendre que nous autres semblent, mais il y a un ça ne va pas. Mais bateau, parce qu'on a esprit mondain. À ce moment-là, normal, je prie, mais il n'y a pas la paix, il n'y a pas un changement, mais je prie. Mais tandis qu'il y a des hommes que Dieu a envoyés sur la terre, et leur nous sommes ça là, ils ont discerné. Et leur nous sommes le sang nous sommes kende, ils ont se demandé c'est ça la véritable voie ou pas. Mais il y a toujours des gens, bazo kende ka babi to sambela, to senganzam, to bondela. Mais il ne parvient pas pour tout là, to sambela comment? Et la voie, il y a un modèle à l'ensemble, nous autres, c'est pas parce qu'il y a ce modèle à l'ensemble, nous autres, c'est pas mais mon lit, c'est pas. Il y a deux modèles à l'ensemble. Âme na yo et c'est pas mais il y a où c'est pas. Pour nous se retrouver, âme na yo et c'est pas nous autres, c'est pas nous n'avons pas c'est pas puis à répondre yo. Il y a de ce l'ensemble, nous autres, c'est pas. Satan peut s'épeler. Puis Amnayo est pris en captivité. Mon lit, mon ayo. En ce qui veut dire Am. Alors, le sambo est outil dans mon peuple à l'écolo. Et qu'on paye sa kimia dans le monde. Pendant les autres, j'ai senti kimia. Puis, aux en assurance que mon collègue est là. Mon lit, mon ego, mon amboka na ya. Parce que mon tonios a mon paya. Puis, mon leki, zela. On vit aujourd'hui et demain on mourra. On doit à tout moment se préparer. Nous avons un voyage, mais chaque voyage, nous avons préparé, biloko a na valise, biloko a na chakos, nini a komema, nini a tikala. Poche a se préparer, à quelque chose. Mais nous avons voyagé, à nini na chakos. Azani na mbongo na poche vide azana angoisse na kuvoyager ndege nini na kozala ndege nini na nzela na kolia ndege nini soki malade na kozala ndege nini. Voilà mutation ko préparer voyage incertain, voyage incomplet. Mais muta préparer voyage certain ou est complet à monique poche n'est ça OK. Mon lait n'est pas préparé le voyage ezali biloko akolata ezali ya koli ezali motabi ke na za prêt pour un voyage. Mais bandeko na Christo dans le sang vie à moto le rôle yaki en pleine contempler kotala mokili menzamba tindaki opambate moto na moto ti ayaka en mission de service. Motonio sabota makayaka na mission. Muso azali komona pamba mutamonio azui chaleur divine. Koyoka pamba yoki o conseil na yo etie motonanzela. Kotambola pamba ozotambola motamolimo o azape nele monanzam n'intuition selon démarche na yo mutazobikisama. Kolia ndiko ozolela eza mission. Peut-être la fleur n'a pas de maintenant sonde aux alilelo talandege banzete zali na ba fleur eza différente na ba fleur eza na ba mboka na bandako eza différente na banzete nyos pe boti ba fleur pour manga ebima. Mais tant fleur yé image à moto miso à moto zo frapper et ce soit solution.
Tant que les fleurs roses, mis se sont frappées, aux allons apaiser dans mon thème. Tant que n'importe quelle fleur, mis dont l'homme a toujours été comme une fleur. Mes fleurs, ils ont la zamba, ils ont bien arrosé, ils ont arrangé dans mon côté, mais ça donne l'éclat. Fleurs, ils ont la mboka, Moutazo arrosé, ils ont arrangé tous les jours. Dieu a sa manière d'arranger. Follow l'onde aux aliwana. Mais alors, selon l'homme, tant que fleur rayée, éclat et monani, ça suffit. Mais selon Dieu, tant que fleur et botami et monani n'anjete, ayez qu'on nourrir certains insectes. Et pessi vitamine dans certains insectes. L'insecte va et produire miel. Donc, miel est produire, et l'homme se nourrit de ce miel. Donc, les tomba et zana fleur nyos et monani. Les tomba et zana motonios à botami. Les tomba et zana motope à botami, pelelo kei, morne. Les tomba et zana motonios à coli, à combien d'adultes. Les tomba et zana motonios à coli, à combien de packs. Mais il y a d'autres qui n'atteindront même pas l'âge avancé. Voilà le monde. Voilà l'homme. Amen, bande de Christ. Alors pourquoi tous ces contextes? Qui vous êtes? Vous vivre le pourquoi? Et pourquoi les autres sont partis? Alors, bon bakei, bazana malheur, bino batimotikali, bon bonheur? Non, c'est la vie. Et c'est la volonté de Dieu. Alors, dans le monde, combien? On devrait dire que ceux qui trouveront des femmes auront le bonheur. Mais Balobi, c'est lui qui trouve une femme. Et pourquoi pas ceux qui trouveront? Parce que Balobi est basé belé. Mais Balobi, c'est lui qui trouve. Voilà, c'est lui. C'est lui. Binonios ensemble dans la bino, c'est lui qui a trouvé une femme, l'église. Mais pas ceux qui trouveront des femmes. Parce que Motonios, Anna Moise, Motonios, ma frère, Bozawan, Bozoa déjà base. Bazana bandak, maman bana bazawan. Bozana bonheur, bonheur est un ndak. Peut-être que Bobaza va fiancé Yassika. Bana bonheur, nani banda bala, azwa bonheur Yamakasi. Mais maman, Bible on dirait on devrait dire que celui qui trouve un homme aura le bonheur. Celui qui trouve un homme, mais c'est lui qui trouve. Donc molimo, oh izana katna ba frère, ou izana katna ba papa, na likolo, molimo amwasi, molimo amobali, ezala kate. Binonioso, molimo. Amen, bande na Christo. Nalikolo, moi ça zalité, mobile azali. Nous c'est ça qu'on a fait. Mais alors, âme, esprit et zanakatabino et sangani ensemble, tata zomonango d'une façon motomoko. D'une même manière, que nzamba linga ki mokili mobimba, bato nyos mokili mbaba mimo narukula motomoko. Malheureusement, monde et yego kabola. Oaza telle tribu, oaza telle langue, oaza telle monocle, oaza telle école, oaza telle nation, oaza tel pays, malheur au monde. Ce qui n'était même pas la volonté de Dieu. C'est lui qui trouve une femme. Oui, Christ dans la Zokol, il y avait la fille de Sion. Une fille de Sion. Mais il y avait combien de filles dans Sion? Voilà. Fiancée, il y a Christ, fille de Sion. Marqué pour ça, format qui fille de Sarah. Mais fille de Sion. Oui, moi, c'est nation. De l'église à Bombak. Pas à la fiancée, il y a Tata Yemoko. Amélie Bota. À travers fille de Sion, Christ a été botam. À travers l'épouse, Yangwana Bino, Boyaka chaque dimanche,
na ilambo na libala na mwana na mpate libala la tata na église na ye ndenge ka bato babala na chaque jour na jour ya mariage tala esengo ezaka ndenge bandeko babala na Jean na Paul ndenge babala ni esengo ya jour wana esila ka donc kolana ezaka ondire bato bamati lola ndenge tata azali na église na ye tous les jours mariage na ezoko s'exécuter nde boye wana boye en pleine elambo ya libala na mwana na donc boyaka kotala en tant que ba invité bato nyonso ba invitaka bango na mariage te mais tano ndenge ezaka na mboka na quartier Thomas Marie babalani mais ba invité ka bato mais pourquoi ba invitaka mboka mobimba te ba invitaka ndambo ya bato mariage ni na mokilo basi ba invita mboka mobimba amen banana basali mariage ba invité matadi mobimba amen bande ona Kristo yango na Satan ayo sala mwa mabala ya nzoto kingani Thomas na Pauline babala mwa ndambo ya bato ya quartier baye mwa mariage nani wana zobala mwa ndambo bato batalme bato nyonso bayebite metala ndenge tata salaka ayanganisi bino esengo na oyo asili kobiangama na elambo na libala na mwana na mpate c'est parce que eza libota ye ya poni eza na makila na maboko te eza libota ye ya poni oyo bamatisaka ngomba okende olala te tala bandeko abanda okende olala na ngomba mais il n'y avait pas de solution tala bandeko babanda okende kosala bagene 7 jours 14 jours 21 jours 100 jours ezalaki na solution te tala bandeko babanda kolala baveye butu une semaine akende akwa kolala na l'église il n'y avait pas de solution tala bandeko babanda okende tout le temps na ba retraite kokoma na bazamba mais il n'y avait pas de solution mais bandeko na Kristo babanda kobenga bino na campagne guérison miracle recevez l'onction mais il n'y avait pas de solution mingi bokweya na mabele bokweya bobaluka bajilo na l'église wana solution ezalaki te mais awa bovandi lokola bana ya roi ya l'aise bayebisi bino teke botelema bosote bayebisi bino teke botelema bobeta danse mais danse na kata motema bolingo ya bino nyonso kimia na kata mitema kotalela yawo koyeba ke oyo nde ngai Jean nde ngai Thomas nde ngai tout le monde tata azomona bino nyonso boye te amonaka nde moto moko me bandeko na Kristo yona bayebisaka bino te botango ekoki tokomi na ntango ya priere moto nyonso asenga awa bayebisaka bino nyonso te awa loyembo boyembe ensemble awa bozwi nzoto ya Kristo bomeli makila ya Kristo botaleli yawo parce que mobimba na bino yawo asi amonaki okoloba nini okosenga nini maloba na monoko eza nango libomi ya pamba amen bandeko na Kristo bosengaka ebele na baeglise ndenge ndeko atuni awa kosambela langue mon frère ma soeur osambela en langue babi oyo azosambela en langue azosola na nzambe siko nani ayebi ke langue wana nzambe moto asalaki yango do nzambe asali lingala te asali kikongo te asali swahili te asali chiluba te bon français uta wapi nani akoyebisa bango eza langage pauvre o bapotre Paul abando lobela ça tel point il disait aux gens pourquoi vous ne comprenez pas mon langage naza faible dans le langage mais ça riche dans connaissance langage à Paul ça n'engageait pas Jésus et si Jésus a eu ça qui bapotre semble dans la langue place université biblique où Jésus a eu ça qui bapotre que pour son nzambe loba langue au batamukili bayebite langue quelle langue bobando yoka kuna barashinda kondoro ça veut dire quoi ya baba ça veut dire quoi mutu salubi ya baba asori na nzambe et bon so mutu alubi nzambe nanga yokela ngamawo asori na Satan mais il faut savoir discerner les choses ne soyez pas fanatiques à n'importe quelle invention charnelle parce que invention charnelle est ou dans le deuxième monde ba ya ba cause shinda bara shina bare
indubire, langue changée, que les gens ne comprenaient pas, mais balobi yango, onction, langue. C'est pas langue. Bon, Jésus a celui-là qui est en langue. Bon, dans la Bible, verset Jésus a semble en langue. Bien, nous sommes voyés. Pendant Hollanda, l'obi quoi, Jésus-Christ de. Bon, ça va Hollanda Sima Paul, Sima Pierre, Pierre, Bazaki, ma disciple, à Jésus-Christ de. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Langage à Paul. Est-ce que Paul a le bac dans la Bible? Il y a baba cosa. Banda shindara. Bon, boye sanono langwa na nzamba ayobi baba cosa ndenzambe. Il y a baba. Koko. Mais ça veut dire quoi? Langue nzamba sepelaka nango. Langue nzamba sepelaka nango. Salam alamu na mutonio. Vivre en parfaite harmonie avec tout le monde. Malamu et pas nzambe. Salam malamu, il n'a pas besoin de bateau balobaka. On a besoin, il y a un metteur en pratique. Bon, il y a le sambo la tata na misala. Il a combattu l'église. Mais il a combattu. C'est pas de sa faute. Hein. Parce que il va vanter, il va passer au salle. Et moi je disais tout le temps, mais il disait tout le temps qu'il est la vérité. Parce que la Bible, malheur, basimbi bakis, mais balobi onction. Par contre, il y a Simba à Kosakate, il dirait, et il dit tout le temps, alors tout le temps que Azana Kiss. Et ça qui s'est rebombaté, mais pas ça là, sport. Et c'est pour sa jeunesse, le sport, Bake, Batali, ou Alinga que nous yiba, Atiki, ou Alinga que nous kobunda, Atiki, ou Alinga que nous sort n'importe quoi. À 8 ans, pour nous c'est pour sa jeunesse, en quelque sorte, sport, Botala sport, nous avons unir Mbok. Ce Coupe du Monde, jeune news sur la télévision, match. Ce Coupe d'Afrique, jeune news, tout la télévision. Qui équipe est gagnée, mais voilà le sport qui doit unir, qui unit le monde. Mais voilà le sambo Bible, ils ont unir le monde de terre. Bible au contraire, recevez, bavantir ya pamba. Barashina kondoro, faya, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose dans sa poche, mais il dit que c'est l'onction de Dieu. Voilà déjà roi, pas si Andorabino qu'il avait à tout moment depuis sa jeunesse. Je me disais, mais mon Dieu, oh, nous sommes des aventures. Et pourquoi les gens cautionner aventure? Ok, si vous demandez pas c'est passé. Bon, na quoi na une. Il n'y a même pas de question. Recevez, il y aura na mabele. Recevez en na mabele au quoi parce que balbi faya oyokika pas émotion. Soit atindiki, batubazomona mutautindika wabi onction. Est-ce que Jésus atindika bat na mabele? Mais ce n'est pas possible. Babi, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Cheval, moto matina cheval pour me maiti na kimpes, mais au lieu de sepela, au lieu de cheval na valeur, à ce bête on peut film likolo, mais c'est ça normal. Ndenge basalaki basambe l'église, gloire à Dieu, bonne expérience, bat témoignage, batambole l'église ndenge na ndenge, mingi bazalia akena l'église même 10, mingi na église 20, mingi na église na 30, mingi na 40, basillonnant toutes les églises, mais il y avait que des déboires. Il y avait que des désastres. Amen. Ruine sur ruine. Parce que c'est un esprit dévastateur. Esprit dévastateur. Et réunisaka. Et yanga ne sakate. Et sangi sakate. L'esprit dévastateur. Et zakapona ukabola. Madame, mubani wa zandok. Orka zandok était. Frère, moi je suis zandok. Seigneur m'a dit, Dieu m'a révélé. Est-ce que Dieu a révélé au kabola libalabad? Seigneur, barashina kondoro. Omoni,
lukule wuti na deuxième monde na Satan bakoye so bana omoni yangona bana baza miso rouge baza bandok batu bonyawa babanga na bana po pasteur bake baza bandok ata bino mingi boza wana mingi aza toujours na membre ya famille mususu babenga bandok ata bino bozali awa même na ba famille bokabwana ezali n'est-ce pas? Est-ce que bino nyos boza ini na ba famille na bino mais bato baza ba pakana bakabona na ba famille te mais ba sambeli bazo kabona na ba famille mais entre-temps bakomi na Bible si Dieu est pour nous qui sera contre nous? Mais bato lié ba tia phrase wana na nzoto ke nzambe azakat na nzoto nanga alors na kobanga magicien te na kobanga ndokete mais les gens qui prient Dieu ont souvent eu peur du diable. Basambela nzambe c'est tous les jours yango ba yebisa bino pona ko sambela poza na kimia bengana Satan bengana Satan na ba quartier nyos wapi quartier na batadi Satan longwa amen nana yebi we na quartier na bango Satan sa kima po bengana etro ameli bota na l'église oyo Satan longwa akenda azara sute bengi même Satan feu et c'est Satan qui m'a ramote ameli bota mais awa ba yebisi bino feu bobo akele banguna moto mais sozo bobo akele munguna moto olingo boma c'est dit aux hommes sambelité aba yebisi bino faut besoin que ça mabe na mabe c'est lui qui trouve une femme yangona tambo ndimela cadeau gratuit ko la pesa ka liboso na nzota mutu na mutu cadeau nini kimi alibota matadi eza bien zate c'est vrai bozana kimia amen bande kona Kristo c'est moi ça tel po mona ka même ozana iloba ta oza malade ozana ki ozobanga pe malade hein même ozana nzala ozana ki oyebi ke nzala wezali awe okolia même ozana na mbongo ozana parce que tant musumu tazwi mbongo akosala ngo bakis asopi makila bat mbongo wana sa ezoko apporter nini na mwana iloba na moto azana tondi na ba million wa sopi makila mais ezaka na moi 100 000 moi 20 000 moi 10 000 et pas na eza déjà ebelé parce que ezana ya mitoki na yo mais bandeko na Kristo mwana iloba sozangi bilangba ozana susi mwana iloba sozangi musala ozana susi oui bwana susi pona misala ezate metonda na molimo so tonda na molimo kola opeso musala ko yana mutuna yo tout est possible à celui qui ata ozana musala to yebi kan jour ko soa amen bandeko na Kristo mwana iloba pozo pomo na nzamba salio okende poto upa poto yawaza akosa amen bandeko na Kristo awo ba yebisi bino wa kubala kata kubala mingi yo bazana mabala ba okosone ba kana ba problème tam sous célibataire azana à l'aise aller faut à l'aise ali azui moi li panena tia mele à l'aise oui bien sûr que souci à ba sœur quand de ba côté le loboye tang ba bima nanzela tantine libale monan ndeke prophète konda ye popo bala mebane kuna Kristo na wazana libala te bango nyonso liwa yaka ezwi yo lekoti na mutaza en plein mariage célibataire radicali esali makate mwana iloba ndeko yana oyewana po lukuna prophète konda ye bana baya mabote ya bokomi pe bele jour nini bandeko bokoloba ke bo matadi to tondi trop banne oyo ata 10 ans bato nyonso matadi mbato bota lisute nana ko senga prière wana bosala ata 10 ans bana babota malisute bokomo tonda trop bayebisa bino prophétie na mboko boko liana machete zaki abilanga machete komi ya mitu ya ba
parce que beaucoup mieux belé beaucoup arrêté baninga na biso ba chinois ba pesa bango autorisation à moi na moko so balani bo ba bana lobby donc ti bo de 30 ans 50 ans mariage moi na mo awa so l'état a loi wana bo sande moi na mo ka bokondima c'était ma maman bokondima te amen baser est bino ba bana souffrance makash aucune maternité konganga douleur bamusu na césarienne on moni ba obote na césarienne ozongi na ndako 3 ans après étant donné que basaki ombeli yebisa frère omoni ngana zu césarienne to arrêter bamndele ka batu ba comprendre ka noir yeza kunate sera lo biawa 4 fois césarienne mazo continuer azo continuer so donc baser so mo yambeleza kana ngolusute bamona ngoelengi ba frère bino pe mayele zate omoni première fois césarienne 2 fois césarienne yo zo na ka germain po ba komi na 10 bino po koma pe na 10 césarienne mususu ko memaye c'est so bo monte ngwana 2 césarienne 3 peut-être un jour ko changer Pauline pour combo césarienne zaki ya bandeko basi c'est comme opération ya bana ko botama to peut ba changer combo mususu ameli bota basino ba permission ba comme na bana mi balé bino ba congolais singa ba koma combien ba frère Rosie épouse na yo limite la bota combien ni bota Jacob 12 12 tribus d'Israël ma frère mboke zotonda ba société zate ba usine sekoya pillage bino bo continuer qu'adviendra le pays usine zate société zate bozo ke na wab c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur bozi femme yango ye femme ngo dino bana ya bilamba na cantique nouveau ba chaussure na la ville sainte amen libota c'est lui qui trouve oh bazana ko samla na barashinda fire bazana elokote baza banzenga baza kutuna connaissance te bino zu connaissance très élevée bino ya waponi bino parce que awande na mboko bayemba kanzembo nzamba poni yo salela ye nanzo tope na motema donc aponi yo po salela ye RDC bayemba ngona France te bayemba ngona Allemagne te ba américain bayemba te mais Congo mutayemba ngo mais le monde ne connaît même pas yongone ba mona étoile sur la RDC et cette étoile ba mona ka ba étoile te bino ba bana mona ba mona ka ba étoile mais monde ya mystère divin mystique ya mokilité parce qu'il y a 2 mystères mystère divin et mystère démoniaque mystère démoniaque yongone ba chere l'église recevez fire mais mystère divin ils n'ont pas trouvé cela mais bien ba trouver encore il y a un beau privilège il y a la liturgie il y a Apocalypse 19 mystère na Yahweh il s'accomplir amen bande on a Christo c'est à tel point Jésus avait dit sur la croix que tout est accompli il y a on a nyos boyembi loembo que laka o tata laka kina mukili mobimba ekokisame oyo livre no sa Bible lobelaki ekokisame livre kunini lobelaki te Daniel alobelaki Deutéronome alobelaki Esaïe alobelaki basaki ba congolais te ba apôtre balobelaki Jésus-Christ de Nazareth apportaki témoignage que liloba tant molimo ekoya ekolakisa bat en ce qui concerne le péché que le monde n'a jamais connu mokili lelo baza toujours nde bouti na Saint-Chaine bozongi na ndako Thompson bozongi na ndako Soso bozongi na ndako Makoso. Voilà le malheur, voilà ruine sur ruine. Croyant que Moussa ou tu ressembles là, à Zongi Nanda, à l'Emisuni, dans celle-là,
Ce qui veut dire à saboter les âmes, à saler Satan, sans le savoir, parce qu'il a versé du sang. Mais vous, par contre, parce que dans Ève, ça qui péché, le péché qui n'a jamais été révélé, le péché qui n'a jamais été interprété. C'est parce qu'ils étaient là, nus, sans esprit. Âme n'a pas été nus. Bazaki a retourné sa manabilamba de souté. Qui pourra dire à un petit enfant, wa botam de l'eau, oyebisi moine que moine, aux années, il connaît pas ça. Il connaît pas ça. Nana oyebisi un tabac, qu'aux années, il connaît pas, il est vêtu. Mais tandis ce sont déjà c'est à commis mukolo, allez missionnaire bana baliak, déjà moi na bando tala, oh, nalata kilote, nalata pebilamba. Ça zangue lamba zolela. Voilà, il a maintenant une connaissance. Déjà qu'on comprend des connaissances. Quand est-ce qu'il est né, qu'il ne connaît même pas Kazani. Et quand est-ce qu'il pourra connaître qu'il est maintenant nu, il doit chercher maintenant le vêtement. Mais vêtement charnel, croyez que vous êtes vêtus, mais étant donné qu'il y a de ceux qui sont là dans le monde, qui prient Dieu dans l'ignorance, ils sont nus. Parce que molimo lati bangote. Molimo izal kola elamba vêtements. So sali malam, oui, au sokoli parce que sali malam. Ndé avant lata bilamba a sokola kanzot. Personne mutaza kazo kende fait bon a wuti na musal akende kaka pour alata bilamba même na salité. A se retrouver mal à l'aise. Alors c'est à tel point moto po kende même na manifestation moto va avoir bimana tongo au sokola kanzot o lata bilamba. Donc malam mutazo sal azo sokola. Mais vous ne pouvez pas sortir dehors parce que au sokola ça suffit pas. Mais bande on a Christo. Pour mutabima il faut alat. Moto so atiki olia misuni mne mutazi molat. Tant bango bazaki ba monike bazamnu nde ya wazi vêtements ya peau oyo nyama babomaki nde FC bango bozankasa bomizipa bozwa poso oyo bochangulu la ceinture. Voilà. Mais jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas pourquoi exercice n'y a. Donc quand vous faites du bien, on vous sale moi malam parce que batumingi bazana mukiri, basala kabola moi, bakabaka, basungaka, basista kabaninga, malgré assistance à Congo, et tika ka ko assister mutuka na matanga. Mettons mutaza malade, bazakunate. Donc basokoli ko sokola banyama. Ko sokola banyama, ça côté na poto a senti ka sokoli, alobi ka za propre, mais yo mutango tali aza na poto. Ko sokola soso tango ye soso pas sokola à côté na poussière yo mutazo ki ma poussière mais ya ju poussière ami boaki na nzoto voilà ko sokola libanda ba sokola poussière mais quoi qu'il se lave parce que malamu na bango eza limite mama lamu ko lezo luka ozo sala moto nios olinga oyeba ete sali saye voilà l'exemple d'une sœur bien nios eza la préoccupation na bino out in église azongi na ndako bayangere miangu bilamba ziki. Mais non, il y a que se sentir, il y a que se bilamba te. Vous devez l'aider obligatoirement. Donc le sambo, et sa prière monen. Ma soeur a salak, ayebi motote, motaza malade, a fait le morné. Mais la soeur sans même qu'on connaître, à tout ni même la famille n'était, il a aidé. Voilà le sambo, oh ya walingi angwan. Oya monoko nzambe shira kondoro mene baventure parce que indubir langue ba magicien langue ba féticheur ezakana biloko wana ba chinde chola yangwana ba koti l'église au nom de Jésus sans même ko banga mais awa otika la koyoka yango awa tala meilleure langue bola monsieur sal akondeli mutu mwana sa ko yeba ye voilà véritable prière. Mais prière est égale nabino, la sœur bilambe zigaki, elle n'a plus rien, vous devez l'aider. Dès que ça a chassa, tant de quoi zi, biloko no se zik, bandi me bazouaka biloko ba remplacer nandako.
pour à se sentir soulagé. N'importe ce que vous avez na bandimi. Moninga na bino biloko zik. Ata dime ja bandimi zik. Bino nyo se ba porter. Boton sa biloko na ndakwan. Boton se bilamba. Une fois elle a toujours à se sentir que j'ai une famille spirituelle. Voilà, c'est ça la meilleure prière. Amen bota. Et le qui ont mutazo sala ko sauter konganga. Véritable prière c'est ça. Vous devez la soutenir. Elle n'a plus rien. Ndenge sali manakishasa. Bayibi biloko mundimi bayibi nyos ba lokoti bandi baji biloko bandeko nyos ya balibota bake bakoti biloko na ndako bakoti bilamba. On se sentir à l'aise. Mais tant que tu as moni que y a là bilamba, ça tel peu baluka avant que l'église, il faut bilamba sika, ça vaut pas la peine. Que ça la malamu, oisa, même de on a bien temps à sala qui bolam il a pas connu. C'est vrai que les lubaki abando beta même na ba vitre ndako apanzaki bande on a bien ba kolam kana tongo ba okuta ba vitre ndako nyos et panzaki et panzani nyos. Et là, et donc notre frère qui a la vérité, avoué que n'a pas vu, ne qu'on a vu nos bâtiments, babika, bitumbaka ya quartier, baïko panta bavite nyo sa ba fenêtre, te remplacer que t'as 2 fois, 3 fois, bavite ba fenêtre tout, kao. Ponanine, Azaki n'a raison, faut pas luka, faut pas fouiller, en tant que mutamonde kuna, mazumo naka mystère moko zana kata quartier na bango, échanger donne. Certains vont nous montrer muto ya ko bebsa makam muto awuti wap certains pe banu ko sala ndenge wana seneke normal amelibota mais nandenge ndeko na bino atinda ki batu pona bakendo tala ye il n'avait pas l'intérêt abika non oh wana c'est un pilier wana c'est un monument soto tiki ndenge batu mosu bakota hôpital soto tiki akozala soute bokendo tala bo soutenir ye nkola longola ina bakuf parce que ti sikoyo azana kata bakuf bokende bo bimishe na bakuf nde basali bakendeki sans même intérêt. Et on n'avait même pas cette intention que pour azonga pour abika pour ya osamla ilobo on n'avait même pas ça dans la tête. Souende qu'on a bien zaki nango à continuer à vivre parce qu'il y a d'autres oyo bastar basiba kei pamba na minute hôtel ya kufi o bakima ka l'église o babanga ndeko na bino mais gloire à Dieu ndeko na bino azaki na kundima hayambi basali étant donné que bandoke na salle de mort donc c'est déjà bazokende ba memiti na salle de mort, ça veut dire ce que soutient liloba et l'anda tête 2 jours après angazala donc on a bien monaki déjà chemin otokendek bino pe pour pratiquer justice wana ko sala bolam pour un jour bazongi solo bolam te continuer toujours ko sala bolam déjà ko sokola mais somme ta sokoli ce n'est pas tout somme ta sokoli voilà tabilamba mingi pe ba oyo bazana kata iloba c'est vrai que malam baza déjà ko sala ko supporter ba faible bazali déjà ko supporter ba dur bazali déjà ko supporter maintenant non batiki makilate bozana no nu okene mna libala ndenge nini memo yena libala nelamu na libala na mwana mpate mozaka ya ko sokola mena musini boy somo moni mutaku akoti na douche asokoli ayena église sans vêtements bakoloba nini nana batu ba ukima ye bakoloba mutaliboma koti mais aza mutaliboma te donc muta connaissance ya moke parce que ko sopa makila kolia koboma bikele munyoso wana nde elongola moto connaissance molimo nde pesa connaissance so molimo tonde rakata moto akoyeba ke onde konanga akoyeba kan yamazande konanga akoyeba kan ndekazande konanga akoyeba ke mbisa zande konanga voilà amen bota yangona 3 autres êtres vivants ezaki de considérer et ce monde encore la nourriture mais c'était pas une nourriture pour l'homme. Au contraire, c'est ce qui cause le désastre. Il y a moins de choses causées l'Iwa.
noki pona moto yango na raccourcir vie à moto au lieu moto akoma ba 100 ans ba 130 ans 150 ans moto akoma ka ba 80 ans comme mukolo 90 ans moi écoutez 100 ans par hasard mais plus tard bo bazana kata iloba bo bazo consommer te ba kozwa longévité et mingi ba atteindre même à 200 ans mingi plus tard ba atteindre même à 200 ans et que ça là on a iloba amen bande on a Christo et ça mauvais chemin qu'on a même binoté et ça voie il y a salut qui n'existait pas dans le monde ba bande le baketo semble la nzam mais baza ba criminel et on a l'Ecclésiaste ba commis ce crime ne vous sera point pardonné mais ba quand ça bolam et ça bolam c'est un crime si on pourrait lire ces écritures ce crime ba y a des crimes bazo commettre voilà mota mapinga policier balobaka bomantab même et je péché pas si cette passion qui n'existe pas là-bas bazo semble là-bas la passion le croyant sans passion mais étant donné que Jésus avait la passion 13e au 14e verset. Et voici de la gaieté et de la joie, on égorge de bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera point pardonné, que vous ne soyez morts. Dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Amen. Amen, Bota. On égorge le bœuf. On tue. On mange de la viande. Batabakanisi za bolam. Batabakanisi za sengolanzam. Makambo mukilizo sala. Ezali kola mutazana bana na e. Ndenge aboti akolisi bongo mutamabe yekaka azumbeli azokata kingo bana muninga azozu amato azobamba pabo mwana muninga esalaka pasi na parent mokeli ya biloko wana ayokaka pasi mukona mukolo on verse du sang na jardin d'Éden c'était ça l'apanage pasi na nzam basopi makila nyama qui est que un innocent. L'innocence ya banyama est établie dans l'ikolo. L'innocence ya bandek est établie. Yangwana bomoni le 4 juin 2016, on a eu un martyr, bazo levé en rang, le ministre universel pour la paix. Le 4 juin 2016, kuna na France, bamindele marche na mboka mbe ya protestation. Fermer les abattoirs, fermer les abattoirs. Assez de tuer, assez de tuer, assez de verser le sang. Batwa kanisa makila banyama, ezana ngoya mai ya pamba. Même mai ya régie des eaux. Ces eaux qui ne pamba, ça perd pendant la régie des eaux. Bon makila onzamba établissa ki na nzoto abatwana, nzoto ambis, nzoto andek, nzoto nyama. Mais bande na Christo. Sachez-le bien. Que Bino vous a lavé, Bino vous a vêtu. Vous avez maintenant des vêtements. Mais ba monaka na likolo, ndenge ko auto mon. Konde na likolo, mais konde za na likolo ndenge nini? Ndenge bino tanga ba témoignage ele kaka ayeb sandeko, ayeb sankolo mais pourquoi ozo sala boye? Zwa bilongi batnos, bo sala malam, bo bonga, ponkola ba nozwa elongi na yo. Amoni sasika yo zali kuna likolo olia kazo akelongi amutu moko sa pesa kapasi do souhait ndeko na bino un jour bamona yo pe ndeko ainga kende amoni yo kuna ozongisie esalima kaya konde yemoko et c'est pas konde et c'est le Christ lui-même a eu plaisir ya kozwa elongi ndeko na bino parce que la mission divine a été totalement respectée et la mission divine est accomplie. Yo peut accomplir mission na yo.
Milimu na batu bakomona yo, babikisama, bo bakoyoka yo, bazwa kimia, bo bakotala yo, bazwa bonsomme. Voilà ce que le Seigneur a besoin. Basambeli. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je suis à hasard. La volonté de ressembler à Nzam, c'est déjà beaucoup. J'ai souvent encouragé mes confrères dans la parole, les serviteurs de Dieu au bassin par la Bible. Peut-être c'est par manque de connaissances. Mais quand maintenant il y a connaissance dans le monde, à travers votre pays, mais soyez automatiquement contents. Que votre tic a beau compter quoi que ça gasse. Dieu a fait grâce pour votre peau. Dieu a fait grâce, les Blancs ont fabriqué des histoires, mais c'est une grâce pour eux, qu'on fabrique avion, qu'on fabrique Bamituka, qu'on fabrique Bilamba. Ata vêtement moro noir à salité, c'est dommage. Ata instrument moro noir à salité, c'est dommage. Mais le blanc, mais ils ont quelle capacité? Il y a beaucoup de blancs qui ne consomment pas de la viande que Dieu a beaucoup utilisée. Amen. Et il y a beaucoup de savants. Oh, balia ka kutu na nyamate. Mais bakanisa batno so balia ka nyamate ba magicien. Yangana ba noir ba coller église lo ba église ba magicien parce que boli a missionité. Bozo ko to sa valeur ya. Amen bande ko na Christo. L'homme n'est qu'un vêtement. Poisson, et ça n'a aucun vêtement ya Yahweh. Bilamba, Dieu a 4 sortes de vêtements dans le monde. Mutotanga moni nyama na monika nyama longwa kuna me eza nzambe na kati na ye eza vêtements na nzambe. Mutotanga moni tala même mutaliboma eza vêtements na nzambe. Voilà Dieu se manifeste même na bato ya maboma batinda ka bandimi na kati lo sangwa liloba mais il est fou ba folle ba prophétisaka. De vêtements ya nzambe, moto za elamba ya nzambe, nyama za elamba ya nzambe, mbisa za elamba ya nzambe, ndeka za elamba ya nzambe. 4 sortes de vêtements nzambe tchaki. Sans compter même modèle ya insecte, za bilamba ya nzambe. Mais nous sommes placés, insectes et tout, placés derrière le volaille. Certains insectes qui n'ont pas de ailes, placés derrière les animaux. Mais il y a combien les insectes? Ni Yaminen, ni Amike. Mais Dieu en eux. Vous êtes qu'un superviseur. Kapita. Kapita Yakobomate. Kapita Yakobomba. Yakobatela. Oya Batelaka. Nzamba Bakissa modèle, 4 sortes. Il y a salut, il y a protection. Et il vous protège d'une ou d'une autre manière. Amen. Je crois bien. Mais les gens ne connaissent pas cette phrase. Il y a un verset biblique. Il y a Moni Bible so tango d'une manière Chanel. Bisika moso sauter loba mais awa ba comme il pona nini, il fallait même pas au sauter. Au longo le page wana ozo kima mbangu mbangu. Baluaka ba page yo. Semer. Donnez beaucoup. Baluaka ba page na ba phrase ya flatter moto et fabriquer ba thème. Mais ici il n'y a pas un thème. À ta thème mo réalité. Même des moutons à Télémac. On n'a même pas fabriqué de thème. On n'a même pas proposé na banderole. Soit na affiche thème, moi na photo ande qu'on a bino. Mais vous êtes venus nombreux. Gloire à Dieu. L'icolo est pessimia. Pour chaleur et banda ko visiter bino. Yé moko cha longo liango. Pour te voyer un message na kimia. Parce qu'il vous aime beaucoup. Il aime beaucoup son peuple. Dieu est merveilleux. Amen bande kuna Kristo. Parce que tant moi y banda ko bima ba musu ba banda za bandi to mona passer to suki mais tant message tata abongisi po banda à régler température parce que vous aime beaucoup. Nala lingi nzamba est-ce que bolinga nzamba olingi nzamba ka pozo alibala bolinga nzamba po bota mingi balingi nzamba pozo diplôme. Mingi ba frère balingi nzamba po a gagné la loterie. Ce que loterie a gagné ta binzam na moni au clair.
Amelibota. Mingi balingi nzambe po trafic. Ki douane na douane ezosimba bien. Na yilo bako tia. Apanage ko tia. Moi ndelo moko. Moi bosenga moko likolo na nzambe na yote. Parce que tango tinda kiyo ozaki na bosenga te. Tango bota mak nani abota makazana demande ke nzambe ndenge na bota miboye naliaka bien. Nana senga moto moko te. Obota mika sanka oyepo na nini. So tuni mutu ndenge ozaliao. Bon, mission na obanda obota mi. Mission nini oyepo nango. Osali nini? Voilà l'homme. L'homme qui ne se connaît pas, il ne se connaît pas. Mais il dit que c'est moi. Olobi ezayo. Connaissance ni ozanango ndengo za ko exister. Mais selon Dieu, pour miso ya bato bakomona yo, nandeko botamaki, nandeko kola, bazo grâce à travers yo. Musu akotala ope, ka kotala botala ni pamba na puissance bolati nango abiki malade sili. Musiko mbona kumono ndeo zotambola na puissance ya ilobosa nango pasa zaki nango solution monani sanka ole bakimbo nzamba senginga nzamba laki singa non kaka physique na yo ça porte beaucoup de solutions dans quartier existence na yo na musala ça porte beaucoup de solutions na bato kako leka pamboleki partenaires bamoni yo baza beni esalimate bois porter solution na bisika nyo ata lobité ata osali ba mouvement te ata osali ba geste te yo mona lobi ko sana loba et ça sans mouvement sans geste rien que ba bienfaisance la yangoana bolata bienfaisance et mwana mwasi nasiona l'épouse du Seigneur mwana mwasi nasiona amelibota pareil pour son époux et pour à se retrouver dans le monde, nde zakat nabino, on a boyemba kanzem, nde yawe akobi melayo, peke mbona yawe komonana, likolora, ere, nde yawe akobi melayo, peke mbona yawe komonana, Pemabo tabako ye banapole na yo pemiko ndikino kongeka nakobima nakobima pemabo tabako ye banapole na yo pemiko ndikino kongeka nakobima nakobima boyebisa baninga obasimba ka Bible ba pasteur bazabana na nzambe balinga nzambe na bango certaines précisions jugent bon d'apporter Bible. La Bible n'est pas là pour te simbisa bato mbongo etonda na ba poche. La Bible n'est pas là pour te simbi Bible okuma moto munene ou moto moke moto sa kufa. La Bible n'est pas là pour te pesa lokumo et pas moto. Mieux vaut. Et on a souvent dit que l'humilité précède la gloire. Il faut se rabaisser. La Bible n'est pas là pour comme sabato mabala kitoko. Non. La Bible n'est pas là pour otondisanda kubana batonda ebelenda ko kembe sama. La Bible n'est pas là pour okende na bobambo kandeke na ndenge ko tambola pesa vous dites que Dieu m'a béni. Non, il vous a pas béni. Il vous a fait grâce. La Bible n'est pas là pour te aux en abondance. Bible est zawana pour âme na yo. Et ce cela, qui vous êtes, qui est Dieu et où est Dieu? Voilà. Donc mutoko sambela, mais ce cela tout le temps, qui suis-je et qui est Dieu et où est Dieu et où serai-je après? Voilà la Bible. Donc mutako tamala na mayele wana, na makanisi wana, na mituna wana, ndio mutazo sambela nzambe. Aleki mutalubi nzambe. Comment se langazo tambola te? Azan donc mutu ya musika muto nzambe azotala kutute nzambe fungola nzela nzela nini nzela yango ezali boso na fungola nzela nini
Nzambe sunganga asungo wapi yo mone nzambe na mbongo na posha sunga yo Nzambe salelanga asala yo nzambe azamwana otinda ya salela yo asala nini pona mwana iloba wana tina maloba kosenga na monoko linga baninga salisa batnyos zana boboto na batnyos unkola kosa osengite ya sali amen banda kona Kristo. Voilà message au tata zanango na besoin o a memé le bino pour binope vous êtes désignés pour aller prêcher le monde entier na basali na nzambe basala bomoko gloire à Dieu na ba secteur ba accompagnaka église iloba l'église est là et pour combattre l'église mon côté mais le serviteur de Dieu doit en être fier. Moi je suis très content comment l'église des noirs en Afrique Bandi Makajésité, Nakazangoul, ils sont venus rejoindre l'église là-bas. Église, comprenez un peu noir en Afrique. Bâton de Ming Congo central, hein? Église de noirs qui n'ont jamais aimé le nom de Jésus. Et je serais tellement content que ce qu'un jour, on a vu ce pasteur dans ma tête. Parce que le pasteur, il y a Kinshasa, ils ont déjà fait un pas, mais il y a Congo central. Bien sûr, qu'on a souvent dit que nul n'est prophète chez lui. Peut-être le bas Congo central, va considérer, va passer, va considérer qu'on était d'accord. Mais on ne le demande pas, on n'insiste pas, on n'impose pas au pasteur de venir rejoindre l'église là-bas. J'ai toujours été content quand je suis là. Il y a mes confrères aussi pasteurs qui sont là. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse davantage. Amen, Libota. Et je suis très content parce que je ne savais pas que l'église de Barrage, ça a des églises. Oui, ce grand homme qui était Bob, qui prêchait l'amour, qui chantait que l'amour, qui ne voulait pas de problèmes dans le monde, qui enseignait, qui chantait pour le bien-être. Il a prodigué des conseils. Malgré pour la bango ya ba chevelure mais au bayaki na kazangulu ko reconnaître que l'église le boyo et l'église na bisonios. Et pourquoi pas nos confrères dans la Bible pour que nous puissions marcher d'un commun accord. Zamba qui n'a besoin ya ba église, il avait besoin d'une église. C'est lui qui trouve une femme. On n'a pas dit ceux qui trouveront deux femmes. C'est lui qui trouve une femme. Trouve le bonheur. Libota Congo central. L'église de vous j'aime tant. Et les gens peuvent dire que pour la nuit, ils ont regroupé Bandi Mebele. Mais selon Dieu, Moutomoko Kanda Zaliao, Bazé Belete, Bayanganishi, pour la Combo Nanzam, Bazai Moutomoko. Parce que dans l'école, il n'y a pas un esprit d'une femme, et il n'y a pas une femme masculine. Féminine, il n'y a pas un homme. Et un esprit masculin, na esprit féminin, nyoska molimo moko, molimo na nyam, na yamod, na ndek, na mbis, molimo kamoko, ndebazaki, conforme un seul corps, na jardin d'Éden, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Volonté nzam na jardin d'Éden, bazaki un. Malheureusement, le diable, le dévastateur, il est venu apporter la division. Aïe, Samotoke, Oyo, Souka les Aranakat, Boma Ochananzungolia, c'est dommage. Amelibota, mais troisième temps, troisième jour, parce que les trois autres êtres vivants, Bazaki transformés en bouffe. Mais le quatrième temps sera une époque où nous va comprendre que tout ça, Mutomoko, Naniama. Yangona Bato va protéger Kabanyama. La valeur divine na kata bango. Ceux qui ont protégé Banyam, la Bible, c'est Daniel, Abednego, Meshach, Shadrach. Voilà la force. Oh, Isaac na kata bango. Voilà gloire. Oh, Isaac na kata. Tous ces quatre compagnons, les trois compagnons de Daniel. Voilà la force. Voilà la valeur. Oh, Isaac na kata Daniel. Mais on n'a jamais compris ce verset biblique. On a la histoire à raconter. Gloire à Dieu. Ndonabino achaka ni affiche ayem sabat boye bele boya nzamba ko sala miracle ko monana no bat baye ko yoka liloba
batondi sama na liloba kaka ndenge bakoyoka yango ne kosala bango même na nzela yango ne kosala bango même na bandako yango ne kosala bango même na misala. C'est pas bayo tala guérison miracle awa te awa que vous ayez le miracle ou pas, suivez la parole. Parce que nous, on se peut besoin un miracle. Et si vous avez un kufa pesali. Si vous avez un miracle, vous avez un miracle pour un kufa te. Mais miracle à tata, et sa grâce est sa maka pour te contempler merveille divine. Mais ce n'est pas ça qui fait la valeur, il y a le sambo. Ce qui fait la valeur, il y a le sambo. Que bon, la motema, que ça n'a bolingo, que ça n'a boboto, que ça n'a patience, que ça n'a tempérance, que ça n'a douceur, que ça n'a charité. C'est ça, la grâce divine. Ce que Tony Nango, c'est plat déjà. Atabino bozana kadna iloba. Ce Tony Nango a toutes les 15 branches à charité, aux anneaux nulle part. Aux a vêtus, mais pas du tout. Osa laver, mais pas du tout. Donc, tu vas tondi na bolingo, mais ça na moi ba caprice musus, donc eza ba ba sokola na tongo, a sokoli ka maboko na mutu, mais a sokoli nzoto mo mbate, a sokola ba parti. Mais ba maka mususu, asana no ngo sale fort, to sanza menayo, pasha bimelio, penke mo na yo monana. Nde mabota ba koya, nde ba yanga de sami boy. Nikis ni pratique fétichisme ezala kawate po mingi balandi yango sor na bango ka passe mais tandis que bino aw niki se ukota te magie pesa na place te mais ba coller bino étiquette ba église ba kis est-ce qu'ils comprennent qu'adviendra leur avenir sor na bango ko salanine na pas au bazo inculpé péché bazo inculpé bino bazo incriminé bino étant donné ce sont qui commettent des crimes mais bino au contraire beaucoup va porter de la paix niama devant yo faut azwa kimia faut à se sentir à l'aise mbisi et pas na yo à se sentir na kimia parce que ozoluka na mabete un jour bandeke va s'approcher na bino aye boli ensemble parce que amoni ko zamuta kimia bozongisi mokili na lolenge ya wasalila kyango. Amen. Bande on a Christo. Yango na Jean-Baptiste. Amona qui le porteur de la paix, le prince de la paix. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'épouse. Oyeye, pour nous préparer, boye ya époux. Yango na bolobaka. Motata makambo ya lubete. Azali ko yanoki. Et comme vous êtes déjà préparé, vous répondrez directement, vous belé bongo, nkolo Yesu. Vous après, ce qu'il y a lelo, vous après. Amen. Ata yelobi, vous après, déjà prêt. Ata yeloa yelokot. On vous dira que tant que ça n'a pas beaucoup fait. Liwa eko yakak. Parce que Yahweh moko, aibele kwa moko na moko. On n'est pas venu arrêter la mort. Liwa eko benga na maladie. Ayez coupé sa bonne somme, ayez coupé son maïel. Comment vous pouvez éviter catastrophe? Comment vous pouvez éviter des désastres? Ça l'est fort. Sambelanza mena opona intérêt mon côté. Sauf molimo, mokolasuk et mon ami sur la tata. Vous comprenez bien? Vous l'entendez le bon intérêt? Pour Zambongo, pour Bota. Pozo alibala po koma mukonzi na musala biloko ana nyonso botikela batamokeli bino boluka royaume de cieux kola sala moko na moko bokango botaleke vana nzambe tatona batona elongo ya kozala nzambe da bango bango bakosala batona kino sukana keke amen.